Mbote na bakambi ya réflexion pe na bandeko nyonso tolandaka réflexion. Nga Sir Love nazo répondre motuna oyo etunamaki soki Satan aza adversaire ya Yawe Nzambe ou mosali. Nga nalobaki aza mosali. Pa lumière atuni nini ezolakisa ke aza mosali. Na bandeko nyonso oyo totangaka Bible eza na mutu na mutu aza na lolenge na ye ya kokomprendre makomami. Ngai nabengi ye mosali parce que mokanda oyo ngai natangaka oyo tobengi Bible oyo bato mosusu balobi ke eza nango kaka livre oyo bato bakomi. Na livre yango selon nga na comprendre ke Satana aza mosali. Parce que na moni te epai nini Satana abunda bitumba pe alongi Yawe Nzambe. Na moni te esika nini Satan atindaki Yawe pe Yawe atosi ye. Pe Satan aza adversaire ya Yawe te. Parce que nani atinda Satan awa na mokili? Eza ye moko Nzambe. Nani apesaki ye pouvoir ya kosalaka makambo ya mabe? Eza ye moko Nzambe. Soki tofongoli ba Bible na biso na Hébreu chapitre 4 verset 13 bakomi eloko moko te ekoki kobombama Nzambe. Nyonso emonanaka polele na miso na ye. Donc eza na eloko moko te oyo ekoki kobombama polele na miso na Nzambe. Po ye amonaka nyonso. Tozongi na kaka na kati na mokanda na biso na Jobi chapitre 6 verset 12. Bandeko na ngai ba verset oyo nga nazopesa na okoka kotanga ngo nyonso te. Mutu nyonso oyo aza na Bible na ye aza na posa tokabula baide ubie tokabula boyebi akofongola Bible na ye akotanga ba verset oyo ngai nazopesa. Soki tozongi na Job chapitre 6 verset 12. Nani apesaki nzela po Satan a détruit Job? Eza ye moko Nzambe. Tozongi na Luc chapitre 4 verset 6 tina 13. Kuna pe nani apesaki Zabolo kibokonzi ya mokili mobimba? Pe lokumu na yango nyonso. Eza ye moko Nzambe. Na 13 Bible lobi awa Zabolo asilisi komeka Yesu. Na ndenge nyonso atiki ye po na tango moke. Akoya komeka ye lisusu. Elingi koloba ke Zabolo akei me akozonga. Na Apocalypse chapitre 12 verset 7 tina 9. Mutu nyonso aza na Bible nende na lobi kaka. Tofungola ba Bible na biso. Totanga ba verset oyo. Pona to comprendre Satan ou Zabolo aza nani pe aza wapi. Na Apocalypse chapitre 12 verset 7 tina 9. Kuna tokotanga tokoyeba ke Satan ou Zabolo aza nani pe aza wapi. Na Psaume chapitre 139 verset 1 tina 4. Na verset 4 Bible elobi ata nanu na bandi koloba te yo aussi oyebi makanisi na ngai. Pe Bible elobi nyonso ekomelaka biso epai na ye ezalaka mopaya te. Soki Satan asalaka mabe eza po ye moko Yawe apermetaka ye asala mabe. Parce que Nzambe aza Nzambe na nguya nyonso. Asalaka makambu na lolenge ye alingi. Ngai nabengi Satan aza mosali parce que ye avant asala likambo Yawe Nzambe il faut apesa ye permission. Donc asala makambu na lolenge na ye te. Na ye moko te kake na kei na kende ko bebisa kuna. Donc Nzambe faut apesa Satan permission a permettre que sala sima Satana akosala. Pour ceux qui tozongi na kati na Bible na Job na histoire ya Job tomona ke Satana te mutu abandaki lisolo na Yawe Nzambe.
donc ndenge tozalaka boye ndenge fumutu alobi ke nzambe aza kati na biso sata mpe aza kati na biso oui po bango mibale baza vraiment baesprit mpe biso mpe tobondelaka na esprit po soki totali oza na mposa osala likambo moko boye ta mosusu likambo yango olingi osala omonake likambo oyo eza mabe mais eza na esprit mosusu etinda yo sala esprit mosusu etinda yo kosala te moko oloba sala moko oloba kosala te sikoyo yo fo epona na sala oyo yo moko ozomonake deja eza mabe na sala te ou bien na sala donc satana aza kaka pembeni na biso ndenge mpe nzambe aza na biso ndenge mpe satana aza na biso soki tozongi na histoire ya Job eza te nzambe ou bien pardon eza te satana motu abandaki kotuna nzambe omoni Job mais eza ye moko nzambe motu abandaki kotuna Satan omoni Job kaka na kati na Bible eloba na biso ke eloba na biso na liki eza ye moko nzambe mutu apesi mukili oyo nyonso mobimba pe na pouvoir na yango na maboko ya Satana donc Satana asala makambo pardon nzambe asala makambo oyo ye moko alingi yango nga na obenga Satana aza mosali parce que ye asalaka makambo oyo nzambe alingi mais oyo ye moko Satan alingi te donc Satan va sala likambo nzambe il faut permettre eza bato mosusu yoka molimo mwa banda otinanga nakende koyiba mais mosusu eloba nanga koyiba te soki lokola komite linzambe apermettre te mutu wana akende koyiba Satana aéchoué mais soki nzambe apermettre ke yo Satana longa ye akende koyiba mutu wana mpe akosala nini akokende koyiba Satana atikali kozala na pouvoir ata mokolo moko te liboso na Yawe nzambe aza na pouvoir te liboso na Yawe nzambe atikali kozala na pouvoir te mpe akotikala kozala nango te mpe aza nango te mpo nzambe aza nzambe na nguya nyonso akokani na mutu te yango nga nabengi aza adversaire te mais aza mosali parce que ye asalaka makambo oyo nzambe alingi c'est le volonté na nzambe mais c'est le volonté na ye te bonne compréhension tokuta imbala nsima